koinda. Botuninga te, bana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Bana poto bana partout bande balanja Kilongo TV mbote na biso mbote esengweza yangata onakutana na bino à travers émission na biso ya Kilongo TV. Émission oyo na yeba te na benga ngo nini na ko benga ngo tamso émission ya babola ndenge pa Molière asalaka émission ya babola. Émission oyo tolelaka tokendaka pembeni ya bazangi pembeni ya bato bana pasi po bomona mingi bosunga bosala mwa malamu. Merci na bandeko nyonso basutenaki pour na ka ya sœur Ketia sœur wazina problème d'opération. Je pense que vous monez ba image na ye koko de ma l'acception moi photo wana bozomona bandeko basungaki ebele. Merci na bino ba code misuku na na yango te na kozwa na agence. Merci na bandeko nyonso o basalaki geste tigete nzamba lola Yesu Christ en Nazareth apambola bino. Merci vraiment sœur Ketia pour votre information. Elle est toujours à l'hôpital par rapport à l'opération ndenge les cas ya Ketia. Les opérations moko ba meka ngo deux fois o wana ba ko sala nde ya bien. Donc il faut azwa temps ya traitement pour esila. Il faut aller moi malamu azwa temps ya traitement pour que potango ka bomba libérer abima na hôpital. Merci vraiment na bino so sala geste maman moko ya angolaise abenga papa Jean abinga na angolaise papa Jean bozwa part oyo bo contribuer, c'est-à-dire alasi bondeko Angola RDC Brazzaville to aka bandeko. Merci pas maman, merci bandeko benga na États-Unis bandeko pour ça otanga ba kombo mais mingi babwe na tanga ba kombo. Merci na ba geste bosala ki émission ya babola pasi na motema ta on a fait la biso ba reportage ya boye lelo tozaki susu na hôpital tomonaki ba kami susu na lingana lo ba mingi te na osepela bino mo bolanda tokutane na ka moko jeune fille moko akota na mwana na hôpital. Mwana mwa utene congé na mboka ye malade juillet ba kena ba meme na hôpital ba opérer ye et même cadre ba bimisi michopo libanda opération michopo libanda bo eskizenga na iba terme ma malamu te na ulukan se renseigner na zo yango bien. Donc au lieu que au sa toilette na nuit ndenge to sa toilette normale ndeko na temps ba bimisi michopo libanda problème intestin. Donc seul saleté nyonso nyei nyonso ko bimakaka awa na libumu presque même kana Ketia et bima na libumu so baza so ba opérer bongo ba kangisi michopo ba bimisi yango na libanda comme ça c'est les bimaka awa et senga na peut-être 1 mois 2 mois bazongi si basali so opération bazongi si michopo na kati après comme on ndeko azongeli na ye santé ne normale a commencé à toilette normale kasi difficulté zo za wa to kende ko tala ndeko o banda ko ta hôpital basali opération ba bimisa michopo libanda mbongo kutu ya ofuta ndenge ba bimisa michopo libanda na ezate bapangi na mundu bandeko bolanda ngai mbongo po afuta bimsa nde ba bimisa michopo libanda ezate mbongo oya kofuta po ba opérer bazongisa michopo en place ekouta wapi tokendaki tosololi totali tosali o biso tokoyi kosala c'est-à-dire tofuteli mbongo oyo ya ndenge ba opéraki ye ba bimisi michopo libanda. Mais ce qu'il faut pas opérer, ça mouchopo en place pour annoncer la toilette normale. Azong la étude. Moi, je pense il y a 15 ans, 16 ans, 14 ans, 15 ans. C'est vrai, ben moi je les passe. Mais dans ça, quand on peut botter là, bosunga baka oyo. Non, c'est pas tout landa. Botozong a toko balson abso Kilongo TV. Nina ba tozana ndeko mo awa, c'est une jeune fille. Et azama mki azana ka ya pasi kama mkoje senga mbongo pour que ba opérer et azama difficulté comment on a
Loba makasi. Marlène. Kombone Marlène, lisolo ni eza moi ma voix ngamuke na c'est la grande sœur na ya beta lisolo Marlène. Babi akutai na ye mboka. Mbote ya. Loba lisolo Marlène. Marlène autaki intérieur. Ayaki posomba bakaye na ye akitanga. Tango aye malade komeli na nji. Esenge sous deuxième opération mais tozana makoki te. So bozana mitema malambo sunga biso bazongise mutuko. Voilà, tu as beaucoup. Marlène a eu mboka na congé pour qu'il va asuma bakaye ndenge ezalaka. Marlène, ngeke ngwasina mun. Ngeke tuba kikongo? Tuba kikongo, ngeke katuka. Mboka ni. Bakata. Eme kuisi. Makwisi ti maladi yo mesi muna nzila ti mokwisa a manda mokwisa a. Bon, comprenez Marlène, elle n'arrive pas à supporter. On m'a dit qu'elle a 15 ans et Marlène souffre. Il faut tout aider. Ce qui est possibilité à aider de vous aller hésiter. L'ongola makanta mabe soumandeko. Sœur Marlène, elle n'a que 15 ans, elle vient de totaliser 15 ans. Bah, étude na katana à l'hôpital, vous savez combien de mois? 6 mois. Serait la sœur? 6 mois. 6 mois à l'hôpital. Bon, vous avez des aboués. Vous avez combien? Ils ont 500 000 pour opérer. Pour opérer 500 000 sans compter les médicaments. Voilà. Pourquoi? Il y a des boules à l'abso et ils ont 5 mbongo pour opérer sœur Oyo. Tokomona pote yango de muchopo eza libanda parce que kaya ketia. Voilà, pourquoi muchopo sœur na biso. Oh là là, ça fait très mal comme ça, je pense que vous voyez kanga bande comme ça va komona te. Muchopo sœur na biso eza libanda, ça demande vraiment de l'argent. Je pense que vous voyez, vous qui avez ces bons cœurs, vous qui avez je pense que la sœur va parler. La sœur tobene kasi esika oyo tozana makoki te oyo azana mutema malamu akanga mutema te asunga biso tobima na kati na esika oyo bazongisa leki nanga muchopo tozana makoki te. Merci, je pense que vous avez vu et la sœur est là. Donc celle, ceux qui toilettent, les agabandebaki, la salle toilette, yé et bimaka et à protéger quand on a aide habiter quand on c'est une fille, il faut sa propre, il faut hygiène bien et vraiment bino ba iboyoka kolela nanga na sengi to sunga sœur ou sœur Marlène, elle n'a que 15 ans, ceux qui vont aider à opérer à son étude naïe et propriété naïe pas son appel propre le gars bana basi nyonso et asakana beta penzango et ça paie moi bien ndinga zana ceux qui netissé les comme kobime awa donc akozana ba ninga ndenga nini akosala akosokola bilamba ndenge nini et grande sœur naïe a bien teka ka mai awaza oteka fufu mais depuis dès qu'il n'a pas été à l'hôpital avant oteka mai je pense que ceux qui bosungi ikozala malamu mingi. Eh bien voilà, passe na motema, mais tout ça rebondit. En émission, na bito bien en cas émission babola, le quoi par molia. To bien en le quoi y a pas comme des députés, tam sunga na koba, na saka na émission en babola boy. To sunga bande koba na passe. Mbongo oyo ba opéra qui est bazaki na ngote. Bisom to futi to soldé. Parce que ndenga zana ba bimise na hôpital babi il faut au foot mbongo nyonso. Poto boy to sala opération ya mbala oyo. Et que vous foutez ndambu, mon foutez à sous hôpital, bon on a bossé à perte. Et on a aussi un abandon comme tel à malam, tout sunga de comme moi si haut. On a 10 francs, on a 20 francs pour passer l'opération. Moi nous avons la classe, c'est une deuxième à lobby one. Et c'est un mi solo. Tout sunga basa de coopération. Et ça malam mingi. Merci à Mingi et pas à Élisée Walesa. Merci à ma mère Miline Zemba, merci pas Fiston Bassen de FB International, merci papa Dominique Kiele, papa Duval Kasongo. Bandeko bosunga anga, iso ebi ko tinde la rabi ata moi $10, tinde la nonga ata $5. Le ba $5 msu pesa bandeko ba na hôpital to sunga. Bon na fondation te, na ONG te, nazo sala yango pona ko sunga bandeko oyo. Ya des fois to kenda makolo, to komi kuna to sungi ndeko. Omoni su mutu mso za bakana kuta kuna ebele. La bino sauté à la TV. Merci à ba maman ya famille élargie. Bandeko na Laé, na Hollande, bandeko yo
bazoyokanga merci epai ya mama na biso nayebi te mama Gisèle kombo ekimi ye vraiment asala mpe geste ya malamu merci na bandeko nyonso basali bageste mais tosunga baka oyo bomoni esuki wana te jeune fille wana bomoni ye moko te eza so na sere moko ayaki na hôpital même cas baopere babimisi mwana muchopo libanda il faut baopere bazongisa so na kati mwana ana mpe mbongo yango ekutu babimisi muchopo libanda afuta kaka ndambu afuta neti 20% kaka il fallait tofutela ye oyo nyonso etikalaki pour ke basali opération mais baloyi mpo basali opération il faut afuta mbongo nyonso ayaki na mwana aza na ba 7 ans le temps bakoti hôpital boye basali mwana opération babimisi muchopo libanda papa ya mwana akufi la sœur aleli abira papa rabi na ana eloko te nasalaka te papa ne mutaza osunga akufi bongo bandeko na ye papa leki batata mwasi abi Kinshasa okozwa ya pasi bayaka mwa 2000 francs eza à peu près $1 bapesi biso mwana toluka eloko olia bofana na hôpital sans suite ntango bamoni nga na babi te na ofutela bino mbongo oyo unyongo bwana nango me nga mpe na mbongo te ofutela bino oyo etikali mpo baopere nafuta bobima ne fiske awa so ye mbongo emonani bongo toluka baopere bino yango bandeko boolanda na osepela totala na oka ya mwana omwana ana 7 ans mwana ayebi teke papa akufa mwana ana hôpital nzoka papa ne akufa ngai natuni boye esali te mpo na nini abi papa naokoka te bayebisa mwana ke papa ne akufa na eta oyo aza muchopo libanda babombela mwana secret mbongo mpe afuta na hôpital eza te tolanda image oyo tosalaki na koko dema bongo tozonga tokoba lisolo na biso kaka boye mpo bino bosunga esala mwa bien sûr bobengi rabi to wana besoin boyeboye tokuti sœur awa kombo nani ma sœur Lobi kombo nani? Ya Sarah, babi ozana mwana ana hôpital. Bosali combien de mois? Bosali 4 mois. Mwana aza na problème ya opération babimisa muchopo. Il fallait basa opération muchopo ezonga. Siko ezosenga nini? Ezonga mbongo 400,000 pona nyongo pour wana na hôpital. Après bofuta mbongo ya opération. Après bofuta 500,000 ya opération pour azongisa muchopo libanda. Pour azongisa muchopo ezala normal. Basumbaka na libumu. Mwana kombo ni nani? Kombo ni Luzolo Gladys. Mais papa na yaza. Papa na yeye mtapesa mbongo ndango asalaki opération mais bako muchopo libanda. Ata muchopo libanda mais cha yaki na yeye kufa ndio banda. Papa mo ya Gladys akufi. Akufi nde. Azana mtu kapa ndisa mbele na mama. Asaki accident. Bo azana bande côté papa leki bana. Azana yana bande go azana mbongo. Mbongo kuti olia izala ya msudeni batinde bino mkomsupe unalinza. Boyo salade. Salade natika na ngaba makelele. Uteka nini? Makelele. Makelele tolia ka. Neti mikolo makelele izate? Kama mwana basiko na pasi. Makelele esko kwa supporter opération ya mwana mobata. Ozo senga batamtea malamu basani. Basenga batamtea malamu basani ngai. Basenga zona ma chance ya kuta na famille ya mbongo. Papa kufa. Zaka tuchikala na mama. Udebria no koteka makelele. Tudebria kama makelele na mama pe ateka resept na wenzi. Ya onto bimaka. Makelele za sio mona tena kono komo teka tampose. Kono sege mona tena teka pose ya msumo makokolo. Siko neto lo babu. Lokwa mwana za awa te ba mama dirabi ozokosa biso. Tokomona mwana. Zo mwana comme ça tout mona mwana. Depuis papa mwana kufi le bébé a évité le papa. Il a évité le bon. Et pour le battre yo ma biso biso. Benga mwana comme ça ya. Voilà, vous avez sa côte à commis, tout ça, fanda pour le baron bien, comment c'est Gladys, on a posé quelques questions. Comment on a Gladys, nan. Gladys, le Tamaka. Vous avez en classe deuxième primaire. C'est comme Mikolo qui est classe tes points. La Béli. Donc, il y a Gladys Bouye. Il peut pas opérer qui est
babimisa muchopo libanda moins place tache ezali vraiment bandeko mingi bakoka kotala baimage ya bongo te moyen tofilme ezali place tache ezali place muchopo ya Gladys eza libanda e afanda ya boye ya Gladys nini ebima a salite yo siko osumbaka nde bato nyonso basumbaka te osumbaka awa siko ozobisa bato baotalo nini po bakosumba yebisa bango ya koko. Bonjour. Bonjour. Batamte ya malamu oyo baotalo basala nini oyo bakosunga yebisa bango. ezobima daa na image loba te. Vous comprenez, c'est une petite fille donc et le senga va foutre à Nyongo. On va payer, on paye pour vous aujourd'hui. Nyongo ezali wana et siko esengande batuba batamte malamu bomona Nyongo to fouti est juste par rapport à ndenge basala ika oyo muchoposko ezali banda. Ce qu'il faut va opérer, ça demande encore de l'argent. Voilà pourquoi je fais déjà des reportages pour que vous puissiez aider. Vous qui nous suivez, les hommes de bonne foi, attendez à madame, tout ce qu'on a passé à mon opération. Alors, dans la société, faute des moyens, on a classé, il faut opérer peut-être dans un mois pour mettre nos intestins en place. Et puis, avant de ça, la toilette est normale, on va venir sur la salle. Bandeko mingi bazo kotala image ya bongo te yango moto filmer te mais kotala tâche oyo ezali elamba ezolakisa place oyo sel ebimaka place oyo banie ebimaka. C'est une très petite fille, elle n'a que 7 ans, c'est ça, elle n'a que 7 ans, aza mwa moke tosunga mwana oyo ekozala malamu mingi te koko te masi fa tumbola elamba bandeko mingi bakotala ezosala pasi amwa moke kosunga ongana lobi yaka vérité mama neyeyo mama Sarah elle n'a que 7 ans tosunga mwana oyo ezala malamu mingi ezala bien et on va payer tofutela bino nyongo oyo ezali mpona opération kutobana mpe na makoki te mais vraiment bato baolanda so basungi yo mobetango obima moye tekateka mwa safu likolo oyo mwa makelele tekateka de sorte que soki bongo emonani basala mwana opération soki mpe emonani te nzambe akosunga motu mwa mote ya malamu amona yango kata bamama ya famille élargie na Hollande na laye bamama motema malamu bamama bolingo bamama oyo basutenaka bi mavinga oyo balandaka vraiment nzambe azala bino kokanisa faites quelque chose pour ces enfants bandeko nyonso bomona toolakisa esengo ezonga mpa na nkolo surtout soki baleki na opération eke nzambe asungi bango. Merci ma Sarah. Merci. Ça va, on va payer pour toi comme ça on va payer pour comme ça vous allez sortir et puis après pour vous sortez donc quelque chose que nous sommes là à soya on bloque on va récupérer santé et puis plutôt débrouiller avant l'opération nzambe azala bino ya makambo nzambe amen. Eh bien voilà, merci Coco, merci beaucoup. Papa Mike Lema, merci pas maman Ariachou Lema. Merci na fils Kinkela, merci Bernadette Ngalula, merci Mira Kosi, maman Titi, na papa Kosi Mazebo na bosani binote, merci na soutien na bino. Wana bomoni ndeko. Papa akufa, mais moi na hôpital ayebite que papa akufa. De fait to solana na maman mpandi bon to benga mwana. Yepe na boya kito lakisa muchopa ngoza libana ponga mo pe zo sanga passe. Mais bino bebe olandanga bino batamte ya malamu posta geste bo to sunga baka o to na baka ezebele ngamo pe na koka baka nyonso te soutien na bino nde osaki bandeko ba se retrouver. Merci na bino nyonso bolanda Kilongo TV, merci plus bo s'abonner, merci nde bolanda ba vidéo na osenga bolanda kaya ndeko oyo peut-être eza élément ya suka ye azali na hôpital famille basundola baya kutu kotala ete mbongo ezate logo ezate tofutelaki pour que abima hôpital mais aleleli biso abimbongo so ezalaki ata ya koteka to débrouiller na teka na bokola ta bana na ba mibale tolanda Koko Dema tozonga tokoba sona so bolimsanga nga pe esala nga pasi komona ba image yango mais to ana choix te tolandi. Voilà, on est un peu fatigué, on a essayé de parler avec beaucoup de gens, il y a beaucoup de cas, les aussi à aide, les aussi à l'issue. Et là, nous sommes maman,
papier pour quand même l'hôpital à mon foutre ça des pour bien. Bon exact. Tu vois ce va foutre le mon bien na yo. Ça va foutre les bon na bien o etika ni tu vas passer ni wa bakine sima. Vous bakine sima. Vous semblez là-bas. On semble là-bas. Ouais. Mais que pense que Zamba sonale. Et toi qui a tu petit kana et ça demande de l'argent, tu offres de l'ombo mobile. Hein? Tu offres de l'ombo mobile. Vous en avez na bana misad. Bon papa ba moi za te a foutre mon mobile. Papa mama mwana ana moyete yangu yote kinisaidia yeye kwa kilingana na zake. Papa kimya sunalo na bana. Chicken na ngashani. Yo salani. Ngana teka kana. Uteka ni. Nateka bepisi. Bawenza mambe. Bon si vous êtes assusté. Nateka sute. Pourquoi il Non exact. Ah ouais. Vous c'est un peu en yana. Fan na pas yana. Aya ka hotel là. Aya ka pete. Aya kinga tabule tu aya kinga. Tu offres de l'ombongo. Au bima, hein? Pourquoi ça va dévoiler la nani? Tu vas développer quelque chose dans le gouvernement. Aí você vai mandar um bote. Vous vas sair au bima, au bima. Depois você vai mandar merci. Você vai sair com a mana de não, depois você vai mandar merci. Depois eu só para publicidade na CP não. Comment on aime sourire? Vous on a bébé? On a. Mais ça tout. Vous monsieur jusqu'au yosa ah on est l'autre bah il y a quand même ni batanga. Na éviter, na zone ça na éviter. Yanga mkona kuma kebe mazoke kwa mama ya wamema. Ukuma ke bébé? Nengeni. Ukuma ke nini? Ebe mazoke kwa mama ya wamema. Nazalaki na soa tena banani zosuba na bilamba na zoe matofina ba kusuna polaki moyeza te. Il faut savoir. Si on a connu bien, on a connu bien quand il y a des gens Tu offres de l'ombongo. Batelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko. Comme na suka reportage na fsa lelo, je pense que bomoni passe na mutema to sunga bandeko oyo. Ya onto benga ngo émission babola, bato bazolela, bato bana passe. Ma komé lobi na biso yo oyo koyi ko sa mutu bolamu ko hésiter te sala yango. Ya lipambo lipa na yo. Merci mingi et pas ya secrétaire de l'église, Papa Edgar Diela. Merci pas na ye, merci et pas Bogo Sanderson, merci Coco Dema, merci ma mère Milune Zemba. Merci na bandeko nyonso o nzamba simbi o ba monke bakosa geste ya malamu pona bandeko oyo tikete nzamba pambola bino tokomi na suka émission ya psa lelo na pesa merci pa Coco Dema o azasi mabilili na osenga ye atia biso mwa loyembo moko toyoka ta loyembo oyo bongo tokabwe na biso awa tokutani bala sima bosabwe na Kilongo TV bo partager ba vidéo oyo za malamu mingi. Merci beaucoup. Babanda kiotalangai bakoma kikoloba na confesse po bapase lekaki ngaye balobaki ezali etumbu ya nzambe na ngai salela associé nanga yes associé yaya associé na associé
Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bijou bye.